puis asuki wa bo comprendre te mais siko ata yo moko zwana ota la station Zambela Doberman au comprendre vraiment que azapena trop intelligente ayebi o sala donc azapena na maturité pas ni no copier ni mwana asablenga muke makasi maman Mobutu c'est là où le colosse maman Mobutu Mobutu adaya tanga tiki santa buna Mobutu adaya tanga ngala koti santa buna kuti ba Gusta la Rosa na kuti ba Sara Bilengi na kuti ba Adia la vibration mwana impoli banda finga ne bandela comme fan wana na kuta bango ba comme ce que sala ke ko comparer ngana Sara wana série Sara ye azaka sur la seule émission fa l'axaniar Sara azaka sur sale émission fonia rezali banda sur la sale émission fonia rezali banda ngakuna Sara Bilengi leki o zelo côté nyama Sara Bilengi boye ngabi ah bon bato na ko sa bondeni yangana ndimé lelo na kata de comme flash télévision bon ba te belé baloba bon sur le big nga peut-être na za moi ça station Zambolo ba pe que na moi ça Richo na be moi ça Bobet Ngindu na be moi ça Dinador la Brine moi ça et on ba te nga la mta FCPC lengi moni nga role nyoso pesa nga na ko incarner ngo pense na maîtresse plein ngona nga ko pesa nga role lo mosquito ça lo mo boyo fo assassin tande na ko incarner role wana obaga o aux États-Unis dondeni muto na tanga kombo na izana do ma boss ici c'est do ma ara boss ara patron so ngo sa ngam sa tika na cha na ba drink mama sa bonga na drink to sa na msala o transmettre ni yo mo so na msala voano e kauki DKM Flash Télévision, ma solo, balobi, vous allez brancher vraiment la carte DKM Flash Télévision, la chaîne de l'épanouissement. Vous allez partout, vous allez Kolanda Bisso, vous allez en Europe, vous allez en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout. Oh, vous allez connecté, branché, et en train de suivre l'émission Nabino Bolingaka. Makasi, avec votre humble serviteur, Christian Tongo, lieutenant de la presse, Waza de Vabino pour nous représenter. Émission Alelo, en tout cas, on appelle merci, n'a pas abonné, surtout. Oh, vous allez continuer toujours, il y a coupé sa biso confiance, il y a que like, il y a que partager vraiment l'émission Nabiso, il y a on a pensé et ça là vraiment Elengi Makasi, bon continuer toujours, il y a que s'abonner parce que chaîne les aga comme moko, oh ils ont payé sa makambo, ils ont payé sa masolo, ils ont DKM Flash Télévision. Je dis un grand merci et à notre patron depuis les ISA, David Kanyama, Wazali Kolandangai. Et derrière la caméra, nous avons réalisé Monsieur Alelo. Et Dieu merci, Mayemba, Balobi Mobala Mwindo, Mobala Mbinga, Mobala Molai. Yende mutaza si ma caméra pour nous réaliser émission à l'élo na pesi mbote et pas bateau ne se soutenir kanga de long de près là je vois lycée Tingi o ya Bebeline Louvoiseau na Paris Gigi maman na Gilesia la grande dame de Paris Mama Wiva Wivine Tingi na Bosani OPT Ferdinand leader Tupac Patou Tingi ya OP Yangwana le docteur Christian Kakula coach il m'a coaché Mikolo yo et nabino nyo surtout vraiment base nangai et na pesi bino vraiment ba mbote belé. Alors si ce plateau lelo nazoyamba moko otolo batika sans tabou na défaut balobi sans tabou ndeye. Alors lelo nazoyambela bino ye to yamba ye to zaka na ye. Alors lelo alobaka koya autrement toko développer toko beta ma solo concernant ma solo sans tabou to ye ba vraiment ba nanyo yo baza penza o ba simba sans tabou ba nanyo ba o benga pena ba ngonde ba konza sans tabou nde lelo à travers cette émission bande quoi poto bino to ba de partout beaucoup découvrir nanyo penza a simba sans tabou. Alors asa déjà permet pour que à côté déjà la carte il y a plateau pour que tout bétané penza masolo. Il s'agit de Moski la sexy boy ka machine de na esa kibino aye mabe na habité film mona libende asimbelongo nani fidèle internaute lelo kaka nde to découvrir to yeba penza ce qui a ko beta penza banani Moski la sexy boy ka machine bakise likolo nango musika Mwana Maele. Voilà. Boni. Bien makasi. Soyez la bienvenue. Merci. Demba konde mususu melona moni oye pende mususu bien ba fimbu. Pe fimbu mo pe ya ate alibaya te mais ya libende. Moski za penani. Au bar de 12 eza pena libende eza pona bato nyonso ba yoka te bato nyonso ba kosa biso. Ayi mo te ke ba kosa biso makasi ba bebise biso musala donc
L'opéra fona éclaircir bango. Mais l'on a le bagage, to ke non ndenga musala, pota boye na ndenge bobo ko kato mosquito na benga 1000 esprit à pambate. On a le ba, on a moni qui a contredire nga, c'est qu'il faut aya na argument o ezo correspondre na sans tabou. Na y'a pas na finga mute mais na na vérité. Malgré la vérité blesse. Voilà. OK. Mais to fanda na biso to fanda ko to beta penza, masolo ndenge zala kaka, boyka osu munene. Ay pédicure hein. Pédicure vraiment pendant na comprendre que faut na zara kimia donc ma mno se bande ko mbete nga donc na longola on a tika na l'aise. Merci nene bena ondimi ko yamba invitation nga pour que to beta masolo ndenge lelo mais avant to kota penza masolo na biso parce que to kaka batu sans tabou. C'est quoi en fait la définition il y a sans tabou et nini Moskila Sexy? Bon, sans tabou, c'est quelque chose dont on ne parle pas, quelque chose qui est caché, interdit, prohibé. Donc, c'est lourd, donc, on a tabou. On a défini notre tabou. Tabou, c'est quelque chose on a nous le bangoté. Et l'eau, moi, ils défendu, ils ont prohibé, ils ont caché, qui est la même sonne pour nous loba. Mais tant que tu es sans, na sans on a balobi ka sexte. Balobi to loba makambo to o communauté ke ekoki koyoka soni pona loba. Et loko eza défendu o mutako ikoloba te mais na kati on babi kakate ke za sexe. Mais tant on te sent déjà, on te sent tabou c'est que yo kolobango. Mais balobi karaté sans tabou na biso lelo il faut ya karake lelo na yo la ki sa position boy. Bon, exemple, que ça na ko peso position mo boy. Christian ni position dia boy sala ngele ngina bien que sala nga. Et non yo. Parce que la place babungi yangwana yoko yande ni novandi si batata mikolo batie ba forfait na bango po ba yoka yo lelo na yoko la kisabino na yoko la kisabino ndenge basalaka to la lelo bohem sota certificat 6e premier aux ans tem même diplôme aux ans ngote mo yoko la kisa loba mambo batu ba comprendre facilement batu eza be mission so à Santa Bois so mutata lango da talango a retenir elote peut-être azuira soif et belé à mission à Santa Bou au total on a ba chaîne na bisoa mutatali Santa Bou faut peut-être azwa peut-être conseil moro boé mais azui conseil te a retenir elote na kati oh ya azui na kati ezaka azui soif ba fie belé na Santa Bou soki lelo ba comment na ba succès le ezaka peut-être pour baza basé nelo mo mais conseil pour na ko aider batu bazala na ngo vraiment te bango baza no talier ka pozo soif mais so za poso retenir elo mo na Santa Bou o luka bato ta na internet ba ko za ka moro to mi bali to mi sato. Ah bon? OK. Donc ndebo sala ka be mission ba Santa Bou wana et sala ka tika pour no pesa soif pour no pesa posa ngo lobby mais faut mutu à retenir quelque chose to mutu zaki na ba défaut moko na ba problème moko tant que landio azupe ma solution moko mais lelo ba o ba bimi wana n'habité to benga bango banani Moskila Sexy ba charlatan bazo teka banzoto bazo sala kindumba to neni to benga bango pena na komboni ba ono su to landa wana o yo so telemela o yo lelo o ye o beta bango fimbu ali bende ya bar de 12 ba memela ngo pena neni bon neti wana nga mona nga bango te nazara bon na mutu mona ta l'internet mo to na ta la chaîne mo ya ba ivoirien bo o ta la chaîne wana bango sans tabou na bango ezate bazalaka basé na sexte bazo lobela tout ce qui est tabou tellement bango ba sala sans tabou do bazo lobela tout ce qui est tabou mais ya biso lelo neti bana no zo loba wana vraiment na cha bango kate. Comment moi mukie moi moko boyo ozata na maturité te okoya devant bato et ça bon que là on est quoi prendre na ko apprendre ba tonton to ba tantine ba sala boy baloba que la charité bien ordonnée commence par soi-même ngamo ndé na za boy et mo vendre tel nom de jeunesse na biso ezo bunga oui lelo e comment mobali pour kenda ta match à poto mike fa triquer on se tolande na gynécologie bazo défendre que avant que ça la rapport sexuel faut pas qu'on la saouler il faut pas qu'on soit bien rébellé bazo pexa yo pour côté ata mambo wana po o rêver moi conscience ba tebele yo ye ka wana lo ne ko la ki sabino moni position so ko saliango wana ni bazara basa ba fazi atemba mesana dobe ba wana ba tinel ba position mo boya pasi yango linga prendre ba responsable avant azana peut-être elo mo bozo ezo embêter na mutu azo zela zo lango solution so na ti sans tabou peut-être na kozwa
moi solution ba problème non mais ça boyo moi mukie boye biata lo baté prononciation pendant les années difficile mon zo boye bisa papa mukolo ke lo na ko la sabino moni position fo maman sala ka boye oh na ngwa ebisio ke za bongo o moni fimbo yo mukona tala li sur YouTube na moni ka titre lelo na ko lakisa na ya boye bi mosquite oh mille esprit na roya vraiment na roya faut pas benga non na chaîne wana ba chaîne ebelo no ba fia santa bu ba travail faut to longola bango nanu o mete ke bon sale lote so za poso sa gindumba sala gindumba no na privé po moski la sexy pe na YouTube ba sala émission mais na privé sala ba cop ne mususu yo ko yo sa cop no na TV faut pesa ande conseil tant on sala sans tabou il faut pesa conseil donc ngana yo finga mtu ndende ko éclaircir éclaircissement de bafan na biso ba na poso yo ko bafan na biso bino pe bo encourager bango kalande zala ki osala émission bo la kisi moi partir mais bo YouTube elinga suma mbwana ti da pani na copier ni mwana sable nya muke makasi maman Mobutu c'est là on le colosse maman Mobutu adaya tanga tiki santa buna Mobutu adaya tanga Mobutu to ana fachibe zongi sela beton salanga mille esprit Mobutu na landa mutute na landa pena mutute ngana kota idéologie bon basara d'autres pas to ba ke bazaba ene pour ngana ya santa buna kuta ba ndimi kaze ne non ntinga ndimara nga vraiment na zaka pena reconnaissante na ndimara sara za ene na nga na kuta zana tangelo bato na kuta na santa peut-être to ebiten ngana koti santa buna kuti ba gusta la rosa na kuti ba sara bilengi na kuti ba adia la vibration mono impoli branda finga ne bandila ko mafano na kuta bango na kuta ba nasidora mona mungala mage ba mena sanga me tellement na ra mille esprit na zalara debu na kuta subanani donc na kuta moi ba te belé vraiment na kuta ba te belé ngana ye na s'imposer na banda non na chaîne moi zara mkona ngozara na azara na poto boy na bosani kombo nango ya chez la vita chez la vita mami na kota na chez vita bana na PK news ko yana ngapena na santa buna ko mamoski na banda na ziku dia TV ingénieur Yannick Mayala je salue à passant mes condoléances à toute la famille tous apena ensemble tara yo papa nanga na kota kuna na bandi ko sabe émission première émission na ngata deuxième émission troisième émission bah comme est-ce que ça la guerre comparer ngana Sarah wana série Sarah hier azara sur la seule émission fa l'acceniar Sarah azara sur sale émission foniare ezali banda sur la sale émission foniare ezali banda donc bakuna Sarah bilenga lekio zelo côté nyama Sarah bilengi boye ngabi bon bato na ko sa bondeni Sarah bilenga lekinga bon et loro déjà bato ba moni déjà ba suna facilité ya osomba ngote loko akwa ngote échantillon na sali système nanga be mission privée so bo boyinga ba wengra système de mission privée na bisio internet tombé na sala groupe normalement boya club les fidèles de Mosquée premier film na beta no ngamoko deuxième film na Rich Show troisième film na Rich Show quatrième film na Bobette Ngindu cinquième film na Bobette Ngindu sixième film na Dinador la Brine septième film na Station Zambé huitième film na Grâce mwana moboya ya apuchu bwa na bandal na bisio place wana mutaleka li soute na moni na aso na l'accès mutakana na internet ça fonga fona créer lo na mo ba privé yo biga mokili on se beba mutu mutana idéologie na eti sala ke biloko wana ipanzana na vanda mkomsu na butu vraiment boya isinga bi Mosquée ndoza boza beba tala vidéo na bino wana vidéo na sona Rich Show na bisio internet tombé na minute wana na mona na nga soute ke boya oloba sondeni na mona to comparer Mosquée na nani ponga mona ke na so na bina la kisabo o mutu da so moni da mtakano na YouTube boy aza lisu na posa te ala no na privé mais ngasko balandanga na privé te kene na ba site musu na privé si na bénéficier na ngo déjà na lelango bambongo ya dégâts donc na mitia na pena ke na na bantu américain donc mambona nyoso ezara leka na sima na c'est un peu ça. Merci fidèle internaute. Là je profite aussi Europé Samboté et pas il y a Christopher Moke Show depuis Luanda balobi chroniqueur wa Kangi penza DKM du côté Angola. Christopher Moke Europé ngwana tuzana Mosquée la sexy boyka penza
tika sans tabou na défaut nde tozane awa et na PCP batu nyon surtout baza côté à Canada, côté à ISA et na Belgique là je vois Yannick Wamba Dandi Mwalungu pe kuna na France ya yope yangwana Mosquée le na musala ngoyo yo zo sala ba avantage nini oyo ozwi lelo na kati ya ba sans tabou oyo parce que tout le monde lelo ba sans tabou peut même la bango peut destruction ya vie ba sans tabou lelo et musu peut ko tsa bango ndaku mais si sikoyo ozo lenda ba avantage ya nini bon ngala ko lo ba ke ton na bandaka sans tabou écoutanga na ba moment moko boy na zaka vraiment déstabiliser à zéro. Mais ton a yo côté internet sans tabou et apporter là un avantage et belé na vie musu na kolo bango na TVT ba avantage vraiment et comme ça stable na vie et comme un peu plus moi boké place moi peut ba respecter sans connaître ce que tu fais donc on va sans tabou et valoriser d'autre part et puis ça m'a peine que na considération et côté ça ba relation moko boé na biso lelo pena tali kambango ezandenge nini mais tellement na zaka respect na solara bien que o le dise pe singa la star solution pe zoami balu média de famille pe bandima no pe ba bongo bon c'était difficile au début mais badi bina mo la bango lo bandeka mambo tali allo bango penza boy papa pa ah non bon maman ah non bandeko kasi bon bandeko elo esalanga bien pour na yaya yaya bakolo baloba na bango mais na misu na ba koma te pour babike na silika déjà mabenano ata ko toza baleki na mibali babike na silika ko silika na ngeza kana mabe ba beta kanga kara na esa bango muta qui peut m'amener te je sais ce que je fais lelo bena parce que toi qui est lentement sérieusement dans souka émission ya ko lobezali metikele bena mo muke olobaki lelo ba on surtout bazo ganga wana na obeta bango fimbu bar de 12 ba mi benga banzambe banini OK mutuka moko onga na ondima station zambe pourquoi ah bah oui station zambe ondime penza station zambe na biso ke nazwara temps nga pe nazara so na vandi nga mona mikangeli nga na ndaku nga na vandi na contrôler YouTube rota la peni mission moko bande ti suka yo moko ebate abandaki ndenge na kati moski so azui abi pena ki osala émission sujet na lobela boy azalaka wana émission moko apesi sujet mais na kati wana eboti sans sujet oyebate alobeli nini abandaki wapi asuki wapi bo comprendre te mais siko ata yo moko zwana ota la station Zambé la Doberman au comprendre vraiment que azapena trop intelligente ayebi o sala donc azapena na maturité et l'autre lukana yangwana tango o transmettre un message mo we pour muto tel azapena facilité à comprendre ayebake azolinga loba nini azo expliquer nini yango siko na santa pa na ye mam na loba yangwana siko so tali station o comprendre vraiment que aza mayele ayebi ko pesa musala ne valeur station so lelo bengi station yo sa l'émission moko boye soit yo défendre le mo boye ozala vraiment o sepela makasi parce que o sala musala comme il faut Mosquée le sexy na landio ko défendre station Zambé ape mutu pe ope des fois pe bebanaka oye bien nga zalaka ko kamonga lelo na vandi na yo ondima station Zambé to monde ba vidéo na bino etamboli ondime po bokoma mosta mbali toloba bomo bimabino basi na basi yango na ondime lelo na kati de kam flash télévision bon ba te belé baloba bon sur le big nga peut-être na za moi sa station Zambé lo ba pe ke na moi sa richo na be moi sa bobet ngindu na be moi sa dinador la brine moi sa et on ba tenga na mta FCP selenge moni nga role nyoso pesa nga na ko incarner ngo pensa na maîtresse plein ngona nga ko pesa nga role lo mosquito sa lo mo boyo fo assassin tande na ko incarner role wana obaga o aux États-Unis dondeni on so lingo défendre non défendre te na otali sa tout monde vidéo on a la vidéo monani ya on habite toza batu ya FCP selenge moskale la go fonga na boy na vin na rabo na libele na ngande za kitoko na nya na ngande za bona pesa ngapa mninga moti kana na linga na mibali maka station za mobali na ye station za mobali na ye nga ka nga kana nga kana mna linga na
mambo pena na ozanga maluba mais nga na stage to ramo sans mobile te stage za mbali na nga pena na ba vina nga pena na ba jona nga et là quand to sala ke za to attirer peut-être attention à ba tout ça ba to FCPC lengi biso to pesa ga lengi do lengi na biso yo ko zo otambu si ba penser na yo o kasi peut-être za bongo za na bongo te biso pesa na biso elengi mais c'est le niveau là. Ah ben oui, et ça vidéo tu bando ça là tu incarner rôle ya za mo ça mobile ya film. De la qui ferait ko le kala ngobe. Ah impossible non kokate. Te kokate. Mais l'autre monde ba fille belé pe ba sans tabou ba ko mo beta pe ba biloko wana bango na bango. Ba utiliser et ba good miché wana to lo ba wana ba nini wana ba plaisir. Mais yango na lobi ke baza ba toi FCPC lengi. Moni PC lengi. Tant to ça là, non ba PC peut-être rôle mo bo ça la peut-être na théâtre. O incarnango eza lokwa o transmettre peut-être ce que ezaki ya kolela soit ya pas soit ya sengo transmettre sengo na pa muto azotala yo ba expression faciale na théâtre benga bongo eza nde mona biso tant ba peso rôle mo qu'il faut jouer boy na yo jusqu'au faut là taper na nga faut na jouer moi c'est tel même si na moi mais faut na jouer moi c'est tel boko boya te no boya ndeni et yubi combien na bénéficier na mbwana na bénéficier belé le belé makasi. Donc eza elo mora to sala ki nazara ni mo sa stage zara ni mobile nanga mudamda na vie na e lelo so na ndima e parce que na tala na santa o eza katine maza mutu moto beba na tellement ya trop pena to beba to beba na pena ba niveau mo ba so la soute mais tellement za grande sœur on a respectera mingi abi ka petite sœur nanga un moment ra yo moi na zap mais so na bigelo na ndime na tala par rapport à musala na e eza la ngoku tu te ke opona ba vidéo pour so te ba vidéo eza ka stage te ba vidéo eze belé ba dinador ezali ba bobet ngindu ba dates maka même ba sara bilengi pe na za même na ba vidéo na sala même na sara bilengi mais pour anite ba bigena za pe mbala sara. Donc ils ont bon tendé bat bokanisa mais pona musala nde bon mega mpe ko bongisa na musala ko tona penandi na libino mukolo nga moski kana na kota YouTube na monika titre moko kana obana ba introduction na bino etengama na ke lolo na ko lakisa na selo moment commentaire ma be pose en place au changate bo bongisa na musala bo fingisa bisoti siko nani o ko pia kola fimba bar de 12 lelo soko tangela ngaka bato yo pia kola kaka bango nyonso sauf station Nzambe bino nyonso en général bo bongisa na musala na bino nyonso na tebena en général bo bongisa na musala bo mosa biso mabeti na ngakutu muto lobaga na afia mutakala nge panza mais non ça ko musala na loba bien ba sujet nge mais bino bozaka wana bino bobomba ba mitaka na mbo loba tezani c'est bino be fo bolakisa mitaka na bino po peut-être conscience fungama bino bo ndaloba bien. Fimba za bona bino nyonso muto na tanga kombo na ezana do ma boss si c'est do ma ara boss ara patron so peza kombo na eba pete so ngo sa na musa tika na cha na ba drink mama sa bonga na drink to sa na musala o transmettre nini yo muso na musala voano e kauki onde oza ina chambre hotel be ola mso brisque moko lo ba tene ba kasir ya ero ya bo bon sala musa pena musala sa bien bon. Moski la sexy, fidèle internaute beau comprendre penza ye pena muto penza donc alo baka na sabino le lopina ko ya mabeta ka fimbo bar de 12 ba pia ko rango penza o ka ndenge nini aboyi ko ya na fimbo ya caoutchouc aboyi ko ya na fimbo ya nzete même pas na fimbo ya kekelete alobi bena ali bende à bar de 12 et puis li bende wana moko ndeka muto aze épargner te shin Nzambe ba épargner yo. Donc tout sous habito lo bao et ba parni au point nini oh bon to boy na biso pour ba défendre déjà ba lobby pour na musala na yo tout ça mosquito que na suka boni kasi agence na yo salaki ya mambutali to be mambutali agence wana loko stopeng ezano ba mikanda ndoka na ministre de culture et arts ezane pas si beau ça ka tout c'est facilité tu sais quoi ils appellent facilité mais na binga monde na olekisela ngo na ba télé donc ngapena na bité na rapena cible on est na cible ngata na YouTube na ko côté émission mo be traitement émission na de ba bika kombo a moski ba bika moski sala dama mama be faut banda traiter biloko na ngeza rapace même si boye comme ngo Samuel mo soka moski la sexe moi pardon mille esprit mam na ngeza kabo mais bientôt là
Et zanango bien donc zanango pour non CP ça ba fan na nyo sur na lingara. S'il vous plaît na lobi boy. Boke na on ndenga polémique te. Na musala nyonso ba remarque ezalara. Ko zelara te muta uta wapi pa ya peso remarque. Peut-être son a bien on a privé na peso remarque linga yo kanga te mais boy peut-être yo sala ke o améliorer musala prochaine fois. Au vent na penza au continent peno zo pena conseil. Et ça chaîne mo wa ivoirien total ami ba sans tabou. Yo ko imaginer que sans tabou muta lo belaka. Est-ce que okoki kozwa si j'ai émission sans tabou ya chaîne ivoirienne en babi est-ce que kozwa mbongo ex no pesio toi ba développer sans tabou mais biso ezaka basé na sexe biso ezaka basé na sexe jamais mutako ya pesa na conseil pour ani ba fi balata ba caleçon ni lo pour ani mutako ya te ka ba ke moi si jamais koza na 5 caleçon wana la raté wana za la kaka ngoma basiba yo panza makolo matela papa yipe sibara papa Ata binomo. Eh, pardon. Kofinga eza arme ba faible. Kofinga pena rapona ba faible. Donc o amoni ga contredire nga mamna lobby. Poso boye na pena ba jo finga na mais mon maman na level non mais tongo mana ninga mabe. Dans so moni ko za ba argument o zo sala go ya ko se défendre. Ya ga na ba argument na yo nga za na rapona valider mais so que mono za na ngote de garder silence. Dans la kuzu améliorer quand musalo mata soro améliorer musalo mata version mais soro ye ba je mo bo moskalo ba boya oliama oh oli bende na beton na katata mutu odai vraiment mosquée to comme na suka na ebité lilobano ya suka za nini na bandeko obalandio na moni pe liboko lati langi moi ba liboko pene lati langi vraiment sali pe bien ndo tuninga o eza mama botanga mama botanga bota peka nga mona yeyo kombone yango na komi Marceline Mondo na saleli message na bi quoi qu'il arrive tu resteras toujours ma maman chérie. Je garderai toujours ton nom dans mon cœur. Donc tellement nazala atikanga nga mona mo. Quel souvenir. Donc zaka e munga mona mokila tikaka nga liboko ce qu'on a comme moso na vandi ko zuni ko zanga mama pezaka pas c'est ça likamu ko partager na mutu mais soka za ga envie ndena koma kombo na eboye donc maman Marceline Mondo personnam tara tikanga bébé mona moko na yebi ata mambo te mais tellement na lingaki moi mingi liboko na sacrifice ka pona mais déranger na mokilité bon nga lo babo so non sa elo mo bo ata mokili bo lo beso eza pona intérêt na nga na kanga pena matoi nazo avancer ka nga za ko tana nyondo za ande mystique côté wana nga pena za rabonga ata batu boza ata stade mobimba omni nga ba wo na ba wo ya stade wana elo bel hangelo te o komi même figurante na ba nini ya fimbo na fimbo figurante kosolara bien kosolara bien bata petit moi rane respect esprit belé donc ya kana et puis moninga pe voilà to ka bona biso déjà ya suka ko ya ko bakisa nini ni pozo ka bona biso na pesika mbote na mon boss David Kanyama papa confort donc oumela mon vieux merci pour na félicitations ça la paie moi bien au sali pene mission boss Atalia Komelo abimoski félicitations et ça la bien est-ce que bino be bozora ba félicitations pour mikolo ba chaîne yo mutatale mission na bien na ko tsara MC ko bakisa moi ba bonnet mais est-ce qu'on a ba félicitations on est au salanga moi bien donc et salanga tam te peso da félicitations la prochaine émission funa sala sous oyele ki wana pe ça courage donc bah merci belé bah salutations belé na mon boss pourquoi pas toi mon bal ya zanga moi si muda beta savon nyon so bien donner maemba cameraman mon boy mon na beta savon a beta savon nga ebie tara to sa l'émission wa suba a kota pena na douche à flat wana et savon miso keka wana mona samte na biseke ba video ya mosquée nio kwa maka o tika mambo ya eza bien to ana mwa mke yo bali kitoko yo kako beta savon pardon voilà na libango boire batu te so bina boire ba tellement belé donc na boire kaka mon boss c'est David Kanyama donc c'est tout donc émission ça dédié pas naïe vraiment OK numéro de téléphone exacté besoin déjà numéro na ngeza déjà publié partout moi na caméraman na bien
bon, numéro bon, ils ont plus 243 89 40 90 986. Après mission na biso yo, na iso ba mission ko sala ma papa na mi kem ke ba immature bon sala ba mission bele lo bona. Ngabe maman bon na vendre ya likono tala bon kana se. Parce que bien nanga ce que ça raso moté mais suki na zo apena moto na ke luko tipa bino na ko tipa na ndao tasko au fond mutu mona musika ce que mona ce quoi pas bino pena vendre binde olenga lo rambo ala ndi olenga nzoto rambo ala ndio lorsqu'on on za bosala ngwana nga fingi mutu te na pesi bino ande ba conseil bo améliorer kande musala bo tika na bo mamno yo la kisana bo pesa batu ba conseil mambo ba sala ba tika nana lelo ba fi ba mota ba tumba kuna nyao epesa ka sentiment moko boye comme ça nyamuke mais so yi au sale mission moko défendre mambo ne sala bien lelo ba musu ba koma avoir ba si ba ifa pa kola soki ba nini so ko peki si bon o ba tana si mais sala soki yo pesa conseil wana yo te yo zaka yo ka santa bone zaka basé na sexe ya so ko pa santa bo esimba to boki tangunda o te musu ba bulo ya talebele ya esimba vraiment musiki tout ça c'est nabiso ne pas Miss Cécile non Cécile non. OK. Fidèle internaute, c'était vraiment un réel plaisir pour moi de recevoir Moski la sexy Boyka. Vraiment muto penza atika sans tabou na défaut na lingaka mingi parce que kozana ye na sentiment quelque chose moko na sentiment intellectualisme moko ya muto penza za bien instruit ayebi penza o nini asalaka en tout cas ça vraiment plaisir ya ko partager na ye penza beau cadre oyo na PCP merci na bato na bayambi biso n'espace qui toko boye pour to sala penza émission oyo eza juste Wakanda na Lemba Terminis wana en tout cas vous allez vraiment bien accueilli vous allez bien à l'aise quand vous à l'aise de cette émission boye to lié to meli en tout cas et sali penza elo komoko ya malamu na pesi merci na réalisation ya Dieu merci Mayemba Moski alobi tika monganga tika lecoq tika brillant tika ba savon surtout même à poto tika ngo to kutani mbala sima na numéro mususu bye bye.